papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa Kelima Boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom makambo teli réseau bosana tozali nzinga ya quartier ya investisseur tu comprends ah Toronto City VIP de Maluku pembe na mai mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku et ça te zo teka ba espace kitoko kolongwa place d'Azar tiomo na presse to paso la nzela Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro de Tcheni Bino benga Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Sobamesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, oh maman Bino la cabino, kakaba histoire vraie pour essa la bino, ba vrai makasi, nabanda pour nabino, partout bozali nenge na lobaka nzamba lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki TV, et ça la ka vraiment bien makasi. Yango to ebisaka bande konyoso bazolanda biso partout dans le monde. Ba oh nanu ba s'abonner na site yote, bo s'abonner au site ya maman bino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka et ça la ka vraiment bien makasi la topesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne na moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa respect na moi so amebla vende ndaku na verchache ya kosamba ezate la topesi ba bisou na meta la brésilienne na kati ya Birmingham moi si pembe vient na agency bolanga merci na ebe ya Zakari Tulomba moi si kitoko petaï mami la plus belle tobo sanité ya Willy Moucheni les vrais codes Mboka balobi papa social ya Willy Moucheni code mondial merci na Titi Gracia Bundesi banque Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundesi balobi umela ya kati topesi merci na Yves Dioboke garçon de luxe balobi vena nga sola ka plus que li solo tobo sanité Titi Gracia Bundesi banque bamouré
na bamurezi nyonso ndenge tobetaka masolo na mekaka korapele bana bundesi nyonso olingo tinda bakarton na Congo Kinshasa to pe na Angola benga vie na biso Poshan Andel mobange na shipping na kati ya colonne balobi akanga masolo benga Poshan Andel na plus 49 152 0251 77 31 na suka okozwa moko number 1 balobi Poshan Andel abungisaka eloko mutu te atotindi diamant ekomaka na rapidité balobi unique na genre na yo Poshan Andel mobange na shipping. Voilà, merci pour la patience na fidélité na bandeko bozolanda biso partout na mekaka ko rappeler bana ya Bundes bana ba diaspora bana monde entier toza na boutique Rehoboth na kati ya Allemagne kolata kitoko osomba ba t-shirt ya ba kombo nyonso monaka ba ensemble ya bien ba fantaisie ba sexo ya kitoko ya Gianni Versace eza na boutique Rehoboth. Contactez maman Cornelia Lutadila na kati ya Bundes akotisi ba robe te biloko ya kitoko ekoti tango kobenga mama Cornelia Lutadila kobosana te balobi yende patron ya Grace Light balobi bomoni ndenge na vandi boy logo eza mopanzi nanga numéro ya telefone ya mama Cornelia Lutadila yangwana Grace Light balobi gamme eza wana gamme métisse otelisa nzoto kitoko osombela mba kitoko balobi mutakani masolo c'est mama Cornelia Lutadila na kati ya Allemagne. Voilà, merci beaucoup pour la bande nyonso bandaka biso partout tozo pesa ba publicité ya ba carton to pesi ya ba produit ya biloko kolia to bosana te pe po na santé toza na mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande yom toza na problème ya sucre ezo déranger papa 3e lokolo ma faiblesse mama libumwezo koma muneno nyozo ba te bongisa pe nzoto obongisa état ya santé na o diabète na nzoto benga mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande publicité ezoleka ipana biso. Voilà, merci pour la patience et la fidélité ndenge bozelaka mama Irene pi basalaka nyonso bolandaka en tout cas bo partageaka okoti mbali boso kobosana te s'abonner mais tant mozokota kobosana te biso tobetaka masolo ya solo a aubergine elekaka te po Anastasie Vita ya papa Trésor Chou aza na contrôle balobi porte-parole na biso ya Maëlle Tazi Vita Imana Wumela. Voilà, tozokende bongo lisona memeli bino eza bandeko nanga nyonso boza na monde nayebi ke bolandaka mama Irene bo partageaka lisolo eza lisolo ya pasi ndeko moko ya mobile na France mutabengi biso alobi mama Irene beta lisolo oyo nalandaka mingi ndenge loba koselaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie bandeko balandaka biso ezali ba histoire tozobeta eza vrai ndeko na France abi mama Irene naza na mwasi tozovanda na vie ensemble tosali 19 ans mais nzamba pesi biso mwana te mwana mwasi onga te na bengise na poto na bala epe na famille te tovandaka bongo aza ser moko aza calme aza pe na bolingo ya kolinga bato mama Irene ayaka libala na ye na poto mobala balaka ye na mbongo tanga komaka na poto mabota ezalaka telo ke bebisa libala na ye yangwana asali 25 ans na kati ya France azwaka mukanda te ti lelo azwi mukanda te mais na 25 ans nyonso asali na France nga depuis na yebi tozovanda ça fait 19 ans potango ayaki libala komelaki epai ya mobali na ye libala esimbaki te tango akaboya na mobali na ye nde nzambe asalaki tokutana nanga me natikali kobala mwana mwasi wana te me tovandi na ye 19 ans toboti pe te mwana mwasi wana bien ke azanga mukanda ti lelo tozoloba aza na mukanda te me aza mwasi oyo alingaki mosala asalaka na mukanda ya cousine awa na France mama Irene abeti kayu na façon nyonso na mboka oyo abande biso azwi mukanda mutu oyo ekosimba te ya mutu oyo problème ntango azwi ya cousine na ye en tout cas lokola azali cousine na ye apesaki chance asa na mikanda na ye mama Irene mwana mwasi asimbi mbongo abimaka na ndako na hiver na malili na 7h du matin azongaka 18h 19h asalaka mosala po azalaki pe na mwana te abota pe te na vi na ye nga na bota deja bana na nga mibale avant na yeba ye mais na ye totikali kobota te tovandi 19 ans tobande ko se comprendre très bien aza propre na makambo nyonso ayebi kolamba aza soin na nzoto na ndaku na nyonso azo mérite libala mais mwana azalaki te yange bomaka libala na ye ya liboso mama Irene ntango tolingana mwana mwasi oyo nakutaki aza na lopango na ye asomba na zone ya Kinshasa bandeko bolanda lisolo nga ntango tolingana yebisi nga aza na lopango na ye asomba mutu asombela yango ezali nièce na ye mwana ya grande sœur na ye mutu asokipaka nango na Kinshasa mais ntango nakute mwasi nakutaki aza na mbongo na maboko
alongwa qu'est-ce que ko vanda chambre za ko futa to koma ki na ndako moko ti siko to sane 19 bana na nzambe bolandaka masula mama Irène bo partage ka tant na lobaka Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga ezalaka slogan mama Irène tant na lobaka ebeteli ndezo boma bango ba bana jiba bébé ngande mama pona zo beta masula solo aubergine elekakate Irène Masendoki ebeteli Pro Max mama bibishe mwanzambi euno akomi tokende bongo mama Sophie Lutadilu ozali landa mama Irène très bien na kati ya Italie alobi mama Irène mwana mwasi wana abetaka kayu na ndenga muketa mona na mbongo ba Jean Signon c'est na ba château rouge awa na ba château do baye atindaka ba 5000 achangera ba dollar na ye atindaka mbongo ne na Kinshasa et pa nièce ni po atongela esika na ye abanda kotongela ndako na ye ya deux niveaux ndako wana vraiment emataki ekomaki vraiment na suka etikali kaka ba finition biloka mike yanga za ekobundana luka mbongo asilisa yango akomaki na langage moko na komi na nga pe déjà kokola parce que ndeto azana âge ya 49 ans abina komi na nga déjà kokola nga na yebi to sali 19 ans asali 25 ans na poto ayaka jeune na kati ya poto abi na komi na nga kokola mukanda banda na France epesa melanga te na sali misanyo na lati kitoko mena za na chance mukanda te na sala finition ya ndako na nga zebisa nga chéri nga na ndoke na nga Afrique nde na oke na nga Afrique boy na okende na nga libela yebisa nga bon ndako lukaka na senga ta tenia li na nga na kitana ke na nga libela po na zwa na nga mukanda na France te bambula na sali presque 25 ans na poto na ozo na nga chance mukanda te avocat ni na zuite na comprendre mama Irène problème na mukanda za ki sérieux tozo ba avocat esimbaka te to ebite soki eza spirituel soki pe to bota zemi pe zo ya te libali boso pe kufa ki pokaka zemi bande kokoko ya te mama Irène nanda kuna biso soki ake wenze biloko etonda ya sombaka na banzungu ba faire à repasser ça la ba carton atinda na Kinshasa akoma ki na langage mo na dernier temps awake soki ndako na ngaka ke sinde komi na ngaka ba finition biloko mikemke na lukaka mbongo na sisa ba finition ba fenêtre ba vitre na kende na Kinshasa na kende na kovanda libela po awa nazomwelo nazosate mukanda pe ezate na kulukaka moneta teni ali na kitana ngona kenanga Kinshasa libela akomeka na langage wana po na komi kokola so lika tika papa nga 50 kala te 60 ans nga na ozala nga awa te ti ba 60 ans keva na nga libela na Kinshasa akomika après 5 à 10 ans akomeka lobaka bongo po ndaku ne komeka kitoko mama Irène mengai na bande ko kende Kinshasa mubala pesi so bande ko kende Kinshasa po ezaki na mukanda amona ndaku kitoko amona lupango bien atia porte bien ça ba caro abongisa lopango on est bien ndako kamba za ikoto lopango peso koti clôture tout posé kaka ndako esika ba finition biloko mike po esila mama Irène moi satinda kambongo abetaka kayo bien ke mukande sata luka kambongo mama Irène eloko ne sali pona benga yo beta disolo ba na nzambe ba comprendre mama Irène nièce ne wana yaki kozwa fiancé o alandela ka biloko na ye tanga zui fiancé o mela kita lobe alinga bala mama Irène mwana mwasi nanga to sene 19 ans asala ki tout po na nièce ne asomba ki robe ba chaussures ya mobali ya mwasi veste mariage wana le kaki bien en tout cas a eda ki vraiment mariage ya nièce ne le kaki toro parce que za mwana grande sœur na boti bana misato mama Irène mariage ya grande nièce ne le kaki bien tant nièce ne kaka bali et le kaki kaka 4 mois mbala moko tomoyi na Facebook photo ya nièce nena mobile no baba na ki na États-Unis bandeko bolanda lisolo très bien tozo beta masola solo to c'est la proverbe 19:20 lisolo ekosunga yo nanga na suite ya vie bolandanga très bien bo partage ka masola mama Irène soki mbali boso zolanda Irène Masendoki identité ya bundes ngayo mama abino mwasi apela moko sans mombunda kobima boete s'abonner et ko sala bien na Irène Masendoki TV ozana lisolo ndeko nanga ko hésiter te benga biso numéro na ngeza affiché yangwana benga nga tokobeta soso bitanga kombo tokotanga tanga mboka totanga te totanga kate to sala ka ndenge yo lingeli mais loko to betela ka lisolo bandeko nanga eza po sunga yo nanga na suite ya vie proverbe 19:20 parce que mokileza na ba réalité nango mama Irène to moni photo ya nièce na mobile ni États-Unis mais nièce wanti ya États-Unis alaki mwasi nanga te mais bayoka na ka bien madame abengi nièce na lobi yo za États-Unis abi oui toza mama tokosala kaka 3 semaines tozozonga ayaya bongo yebisinga te tosala bite mama tokotisa ki visa tondima ki teke bakopesa biso ngombangu boye toye kaka pour 3 semaines tozozonga na mobile nanga basola ki bien na mama leki na mwasi nanga o nazopesa lisolo tango bakati mwasi ko ye mobile nango na mariage zeze na bambongo temba moka ke États-Unis boye
tosuki na biso wana mama Irène nièce azongi Kinshasa mama leka komi ko soigner nièce akomi ko changer langage nièce moi ben politesse moi bateti makambo belé mama leka mona ki yango bizarre abia benga grande sœur apesa rapport par rapport à changement ya nièce banda bali selon ye grande sœur a répondre leki na lobi makambo na bino nga na yebi yango tete aya oyo batendenge nini ngani ngana solara ne bien pour makambo mikanda na mapongo na ngani ba mikaba bidal pongo na ezala kepa na ye ya yanga na kokisa 60 awa te na poto soko koli neti nga na nga mukanda te boy banda na poto na zoka mukanda te soki na zoka mukanda besi na zonga 60 na nga awa ya ekokoka atenga fona zonga na nga Kinshasa pona yango na zo lite na sisa lupango na nga ya na lobi yozaka na lupango na Kinshasa bana nzambe bolanda lisolo esalaki mwasi na nga bien te abiyaya yebi te nga za panga bi nga na yebi na nga makambo lupango na tabiyaya mbala boni nga na tinda mbongo ya misala epa ya mwana na yo na lobi ke na mbongo ya misala longola $100 pesa yaya asomba biloko kolia o makambo wana nga na yebi yango te mbala moko yaya na nga a changer nièce na nga a changer na benga leka nièce na nga a changer na benga leki na nga mobali bango nyonso famille ba changer la kinga position na bande ko yeba te pourquoi mama Irène esala kinga bien te ya kosala ke mobile nanga a provoquer voyage à Kinshasa nga bi chéri il faut kende nga na osomba tike il faut kende oza mikana c'est pas moi na po ngai na sana possibilité o kende Kinshasa te po na sana séjour te bande ko nanga oza na mboka lokola France oza na Belgique tant osali 20 ans 25 ans mukande ezate tant omoni ke tokela ba 5 ans 6 ans 10 ans oza mukanda te bima poto eza munene kende ko luka mboko poto na mboka mususu na kamora bata France omona mto basali 30 ans na séjour te bima yaka Allemagne yaka Suisse kende ko débrouiller libanda peut-être si ko vanda ba ne pesa melote mukanda leza na mboka mususu mingi bayaka poto na boule bavanda Allemagne lo ba se retrouver na Londres ba se retrouver na Irlande ezaka volonté na bango te comment mtoko ya poto sali 10 ans na France mukande pesa mato kanga makaka na France wana ozo sala te vie ezo kende bien te bima kende ko luka vie côté mususu poto ezaka ka France te ezaka Belgique te ezaka ka Allemagne te mama Irène na ke Kinshasa mobile apesi cela ke Kinshasa akomi kuna bazo benga nièce wana soki para mambalo pango nièce azo ebisa ke azana tante esala ke mobile aserwa ke ko mona na nièce na makasi nièce alobi na ye nga va to sono fona za na maître avocat na nga bi o to solanga na avocat ko lukani na kati abi ngo sola na nga nini abi te mama le kabina zo mikanda lo pango nyonso ndenge ka osomba kombola so pesa za na besoin nango po mwasi na nga aboti te abi nga za mikanda lo pango mama le kite bana nzambe boyo ka lisolo histoire vraie lisolo to yoki yango tanto sola ngona cœur sensible abi mokili eza mabe lisolo na zo beta cœur sensible to soli na ye yango cœur sensible yoki pasi abi mokili eza mabe alobi mama leki aza na lopango awa tabi bongo lopango tongelaka mwasi nanga nièce a changé nièce nzokanda azwi lopango wana lokola ezali mobimba teki yango katikati na katikati wana ndambo ateki azwi mbongo asali finition ya ndaku wana oyo etikalaki mopanzi batongaki ndaku bakoti bakomi kovanda na mobali na ye yango mbongo wana asali petit frère ne makambu atindi ye na Chypre azwi mbongo musu apesi petit frère na ye mususu mbongo musu apesi noko na ye leki ya mama leki kolo lopango mbongo musu apesi mama na ye bakaboli mbongo mususu reste esika yango bazwaki visa bakenda ye vacances na mobali na États-Unis pona nièce wana ayebisa mobali ke yasomba lopango ne lopango wana eza ya ye bagarso Kinshasa pe ntango bamoni ke mwasi na mwa lopango azotonga etage apesi or soki corps amine esprit ndenge balobaka corps amine esprit yango wana apesi mobimba po amoni deja mwasi atongaka apesi love makasi apesi mwasi pe ide na ndenge na ye libala ti akuti mwasi taliseke lopango ezalaka yanga abi toteka ndambu tosala finition biloko etikala mike po toana mbongo te reste mbongo tosala nango makambo mususu bandeko botala mokili ndenge eza mabe mwana mbala abi bon abi oui mwana mbala bengi mwasi abi papa porter plainte mobala porter plainte mobala aza na eloko akoloba te mikanda nyonso ya lopango eloko ezolakisake iya mama leki kuna ezali eza te botala mokili ya nzambe bana poto bazosufrir na mawa mwasi avandi 25 ans na France mukanda eza te mabetaka kayu na mukanda bato lokola nyama azwa mbongo asomba esika azwa mbongo atonga nièce atia mikanda mama leki atindaka mikanda
tout soko lobi selanga photocopie nièce asele mikanda lokuta asele photocopie atindeli oya original akonda ba biro neti ye moko ko eloko azokota ba biro na ye donc mama leki ane esika kofundela nièce te po mikanda nyonso eza na kombo ya nièce wana bana nzambe boyoka Jésus Christ revient bientôt mobala bi quoi o bozosala boye mama leki na bino oya nyoka makana ba carton pona ko aider bino oya tindaka biloko koteke pa ya mama na bino mama leki wana botite na vie bana ya mona na mokili eza bino bino mbe besoin de monnaie de singe boko bo mama leki na bino eloko sali pona ni osali likambo aboye mobala bantu ke bisa mwasi mazo bise likoli ko lezo kende bien mais nazo zonga mobala mona ki ebi mais na ibise ki mwasi na Kinshasa na ngaki na perdre yi tangu na zongi na Europe na ebisi mwasi ba vérité mwasi asiabi ozana eloko te na Kinshasa mwasi aleli abi na kokufa boye mwana te mukanda na poto na zwa te nga na sala nzambe nini 25 ans na France na simba mukanda te ba na nzambe histoire vraie batu bazo souffrir bazo lia na sena mokilio bazali tango zo tela masola boye mama Irène de konanga partager tindela ndeko mswa yoka ba famille tobotami na bango bazami te mama be kokomisa mutu tina niveau oyo mwana mwasi atanga yoka kibongo 3 jours après asalaki crise ya AVC ndenge toyabe akota ndako likambu mobali oya bengi biso tonton ya bengi pona mwasi te bavanda 19 ans apesa ye mwana te tonton pa bina tikala pe kobala ye na famille te ni na mairie tozaka kabo mairani mwasi azana mukanda te toluka kobota esimba te toluka bavoka esimba te ngai pe mukanda nazana ngo na mboka o nazana mukanda nazwango pe na sima ya mwasi na ndenge kaka pe na botaka nazwaka susu pe mukanda tosala nyonso pona aider mwasi omaira no ndira envoûtement esimbaka te asali 25 ans yaka libala pa mobali liboso esimbaka te pona kobota me banda komi na maboko nanga tosala nisko 19 ans mama Irène mwana mwasi wana asali AVC eloko na ye kobeta so na réseaux sociaux mama Irène banda mwana mwasi wana asali AVC tozokende 9 mois yango mama Irène famille ya tena Kinshasa mutabenga kiti mutu ya kotela kezaka cousine waza yeko sana na mukanda na ye cousine wana bazandenge nini azali mwana ya mwasi ya papa leki na ye bamemaka ye na libala me bakolaka ensemble est-ce que vous comprenez dans cousine par alliance me bakolaka ndako moko selo lisolo bavandaka ndako moko na Afrique ye mutazwa musala ya kotalaka mwasi nanga baniesi no bande ko bomela nzoto na poto ya kotindela ba carton na ba neve batalaka ete niesi ne mutateka lopango na mwana mwasi na poto akomi na eta oyo mama Irène loboko ebeba munoko etengama kotambola ya pasi bapese nini bakoko batambola lokola mwa kiti na velo wana yango mwa mwasi otambola nango na France mama Irène famille ekipakete soka koyi maladi ngafona banda kobenga bandeko na ye sin Afrique kaza bien tazobel akomi netani nyango nga mikona po ma telefone kaka bongo mama Irène famille na ye propre pesa bandeko conseil ndeko na mokila boti tazana mwana te anyoko mi na poto koluka mbongo pona ba nièce na ba neve tala merci bapesi mama Irène ezali pasi yango bandeko mi bazo so mapango na Kinshasa bazo tonga bazo nyokama bazo lela ngo to mona batiki yango pe moi c'est nga comme état moko eza critique AVC betie makasi bien que mémoire ne bungité alobaka mais mama Irène boyende ngaza kotika la sous ko sala te na mawa famille qui pakate esundola ye soki nga na aider mwana mwasi wana te mama Irène na cousine wate muta occupé azate tala mokinde ngeza na mawa te lokwa na landaka mama Irène na loba onayoka ko loba ko sala ka proverbe 19-20 po sunga bande comme sous na suite à vie tika pena beta obete la bandeko bazalaka mayele mbongo na poto ezali pasi na 20 na mwana mwasi 19 ans mabe ezangi mutu te koswa na bolingo ezalaka maza mwasi mama Irène ye deja ata boswani ya lambaka ya salaka nyonso aboyaka eloko te mama Irène mwasi malamu mwasi moko ya kimia mwasi kitoko mama Irène nzamba pesi ye bana te mamona kiki apesa mutema ye na bana bandeko na ye metale eloko basali ye na vie mama Irène pesa bandeko conseil tokanisa kata bolamu na grande sœur ya mwasi nanga bengaka mwasi nanga te na mwasi nanga za komona akosala te samedi malamu kia sokola akeba marché akosomba biloko na ba marché akotia ba carton
mpo na ser na ye mpo na baneve mpo na baniese ya kolata ya koteka ndako na nga mama irani nde tovandi bomwasi azobela na tonda na banzungu baresho ya de plaque alingi komona basolde biloko te asombaka biloko abi akotinda biloko soki finisio ndako esi babonkile ndako batia bambetu ye bikobiso omona kaka kosenga teniale na okendanga Kinshasa sheri loko oza na mokando banda koya na yo nakoma nanga koteka nafungolisa ata boutique nanga na Kinshasa mpo eloko na osala na poto na moni yango te aje komokende mokanda te mama Irene ti le mwasi nanga aza na mokanda te soki azoso batraitement mama Irene eza mpona bassociation bikotakota mama Irene azotika mwasi nanga te nazokende kobunda ne mama Irene kaka nde akomi maladi boye nde namoni mwa moke lisungi ebandi koya na leta po nazolandela mama Irene nazolanda aza mwasi navandaka na ye ata tobala nte mama Irene nabandi komibimisa adresse na ye avandaka pa na nga mama Irene donc naza na choix te parce que mwana mwasi oyo na mawa 25 ans na kati ya France atikali kosimba mokanda te yango wana bandeko na biso na poto surtout mingi na France osali 10 ans 9 ans ozomona mamba mokanda ezokende malamu te ndeko na nga bima poto eza monene kende kotante ata na Allemagne kende kotante ata na Belgique ata na Suisse. Oui, vieux à na retard, mais ce qu'on m'a dit, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, mon candezo pèse sa matin de konanga changer ta. Et ça, la kanga pas seulement, m'ta la France, ça dit 30 ans, 35 ans, à ça na séjour, te, vini nozo sala. Toyaki mboko pona koluka toza bapaya oyo eza mboka na biso te mwana mwasi oyo quand même aluki azalaki na mokanda te mais femme forte courageuse abetika yo na façon nyonso mais tala famille merci epesi ye tala cousine merci epesi ye ezali pasi na bafamille ya boye bolelisaka bato na poto bobongola mitema Jésus-Christ revient bientôt mwana mwasi oyo abanda bala selon lisolo babe azokende 2 ans depuis asala mariage aza mpe nano na mabota te tokeba nyeso tosala kifuta makana na se mobala bi nyeste banda bala zobota te siko mama Irene 2 ans yango banda zwa libala wana banda sali ba aventure wana mama Irene mwasi 9 mois yango ateka ndako banda bala ki banda sala maji 2 ans yango bakenda ki États-Unis les temps tout que Kinshasa tout que découvrir kateka ndako to ya na sango moi ça salinga AVC 9 mois yango moi ça so souffrir na maladie même cousine wana au moins nanga bali alatisa na mariage abomanzo ta koluka robe awa mama Irene atambo na ba barbès li barbès atambo la mama Irene luka ba robe ba voir même ba robe ya ba fille d'honneur moi nanga sombango na ba wenzi na biso awa abiso ke l'équipe nene bo kangisa ba robo eza bien pesa ba singa mike ba fille balata moi nanga bo filmer bo tindanga alinga ki nièce na makasi. Mes familles et PC merci ba pesa na mboa. Yango mama Irani beta kama sola boye pona kofungola ba na nzambe miso. Yo mutoza na poto za na ba faire osaka na Kinshasa nzamba pambolo za na mukanda kolekisaka mikote kenda kotala biloko na yo. Bata mokili baza mitema mabe. Nyes o na bolamu mwasi nanga sela ye na mama na ye na bandeko na ye azwa lekine na mbonga teka lopango atinda na Chypre. Epesi pasi pe mawa. Ezali pasi pona bata mitema mabe. Meto bosana te nyonso tosalaka efuta maka awa. Bien malaki ba profitaka nango te. Nyesa bima gang mikanda nyonso atia ye. Nyesa zo bana mobali avant to sono fona zana mettre avocat nanga mama Irene elekelanga. Nabite ba famille mitema mabe ya mitema makasi bazali mena bolama mwaso pendant 19 ans to 20 mama Irene alembaka ete nazane na ndako aozo ba traitement changement ezoya malembe nzamba confondre famille na ye nazana mwaso 19 ans to 20 na ye bien ka botelinga mwana te mais bolamo ezali ebele na kuvanda na mwana mwaso cousine na ye alembaka ete ayaka kotala ye mais propre famille mama Irene ba benga même pas ba santa mwasi. Mais ndenge tozalaki ya 2 mois passé na sikoyo mama Irene nzamba zosala akoma kobwaka mwa likonelo ko pe seki bosoka avanda mais sikoyo changement ezali na koti sa kepe na bostra to sambelaka na ebike nzamba lola akusunga mwana mwasi oyo yango na beta liso na bandeko toza na poto tozoluka mbongo pona kotonga pona kosala bantuka tozala mayele mutu azaka ka mutu tozala vraiment mayele ba maman bo partage kama sola mama Irene ba papa bo partage kama sola mama Irene na beta kama solo ya solo nzamba lola apambola bandeko ba sabona na site oyo ba partage kama sola mama Irene tozwa mayele biso nyonso kaka na nzela ya masolo nzamba mona bino pona patience pona fidélité pona confiance ndenge bozo partager masola mama Irene nzamba lola asala bino bolamu ndenge na lobaka soki mwana mutazongi te Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée tokuta sur lobi pona kobeta masola solo biso tobetaka aubergine te. Elbu
Ya fai. Nini? Ah, moi muke ya nazo luka bata agence oyo. Ezo bima na GPS. Parce que bangola lokuté leki, o biloko ekita na Kinshasa, après ki Angola. Bamiyibi. Yesolo wana ya lobana. Angola Express ezaka na simao. Et puis Antonio Miala mwana mbala tellement alika conteneur na biloko na mulai. Mais manga ke na soba Antonio Miala. Matako ya to ko ya. Angola Express yango. Yango ni ba changer. C'est quoi Angola? Luanda tuko déjà. Espera, tô vindo buscar. Bango ya katina ndako, bengi na ndako ba ko joa. Ah bon? Oui. Bonjour, la brigne. Ah. Aujourd'hui, naza kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya Angola. Kila mabora osa yenda na partout bosali. Ah oui hein? Agence ya ngoyo Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nanga la brigne na France. Bana poto boluga te tukanisa ki ba gens sili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na zi biloko na ngai nyonso yango oyo. Katelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko koni. 21 jours mwana nanga la brigne na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso mwena. Na sepeli na kei na bango. E na zi biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Eza na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambaye. Antonio Miala. Obrigado. De nada.